C'est Léo n'a évité ce qui moutou n'a c'est tout ça n'a évité. C'est le scam, Dieu Frank c'était mais simbo moutou, ah bon qui ça. Ba série Frank a arrangé au penant TV. Tale longo zala bimisa, ne longo bimisa lelo, bazo tenga miso ba TV comme au katana ba kovo quoi faire à bien zate. Mais ça t'a Frank félicitations que ba série aussi mbanga penant tête na ngezala qui m'a béboité. C'est le gouvernement et biété. Et un artiste et musicien responsable. Déjà c'est le Barben c'était. En tout cas, na raisonné car clic c'est le. Ngaya yo mwana nganie. Ngaya yo c'est le scamé. Nazala c'est le. Na kotika la c'est le. Bino moko boye bié. Ce qu'on a des femmes on va les mêmes joueurs Nathalie impolitesse. Ngaya yo mwana nganie. Nazala ka c'est le. Lelo na koma lipapa. Bisonyo soto yebié. Na longwa wenge na koma kote pate papo na kozanga patience. C'est le manda chante par moi zokata ba 6 contrats quand na kibana oke na wana batikela. Soki c'est le azobenga afinga batu peut-être ba mandia. Po batu wana ki mandia na bango ezofuta. Maxi même ngana opeto ba mandia kutu batu tolo babo. Kutu le sola ki mandia na ifala ki po soulever bongo po ngana to ba mandia. Frank Stema aza mandia. Vincent Toulouse aza mandia, Mumbai aza mandia, Des Kavul aza mandia, Jibembian aza mandia, Kofi Olomide mandia, Wera mandia, mutu nyonso to asalaka na TV aza mandia. Lelo c'est le peut-être azo tolende batu ki mandia na esko azo forcer mais mutu apesi azo te parce que on peut ça c'est le pour gagner bénéfice net nini. Yo c'est Léo, ba vie na biso ba madilu ba kufa ba king kester ba kufa ba pepe kale ba kufa. Yebi sango benda ta musicien moko ata ba vie wana ba kufa na o eda ta musicien. Mais ozamu taliboso ya kochambanga ya kofinga batu. Osala émission ngona momeli bangi ya numéro 0 keli katenda za momeli bangi ya makasi. Ino bozo seka lelo bande kona biso ba artiste et musicien na sepela nango te. Obina na koksi 1 million de vies. Fait rigoler. Après combien de mois? Ndeko na biso artiste et musicien. A sali 1 million de vies. N'espace à 1 mois. Boutika koseka bandeko na biso ba artiste et musicien. Oyo mundela zo pêcher mbisi na Asie a posté na 3 heures d'été sali ba 1 million 500 000 vies. Yo zo prononcer pe na munoko na oyoki personnalité. Que je suis en train de dire. Mais 1 million de vieux par artiste et musicien, tu connais un coup, mais ça m'a été. Félicitations, frère Rigole. À la prochaine. Na félicité, c'est là. Non. N'a pas appuyé 1 million, tu as félicité 1 million de vieux. Artiste et musicien, ça lit 1 million de vies après 1 mois. Nana yena félicité ba fanatique na ye ba sali a 1 million de vies. 1 million de vies aux youtubeurs. Et quand ça n'a bon combien? Et puis déjà fallait avoir un million et belé. Et là quoi, générique et là quoi, c'est là 63 millions de vies. Tous les fanatiques il a fallu pour pas ça déterminer. Que un gars ils ont mis ma bouffe na 18 heures. 2 heures de temps c'est trop. Faut comme à 500 000 vies. Donc si tu comme tongo nango déjà 1 million et quelques de vies. Aux hommes on a artiste il faut à ça la public il m'a y a tembe. Générique et école, album Yasuka Fali, générique et école, ils ont 19 millions de vies. Ce que Mouta a déjà 1 million de vies. Est-ce que après chanter victoire pour la fanatique n'est pas chanter pour la Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626.
massivement à on est source qui tape dans le terrain à récolter l'information et à vrai s'il vous plaît. Donc Total Africa il faut Afrique Bimaka. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Voilà, fidèles internautes, très heureux de savoir très nombreux, mesdames et messieurs. C'est avec un grand, immense plaisir que je vous présente cette trop belle émission, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité, votre confiance sur notre chaîne Africa Info. Merci à tout le monde qui nous suit de partout où vous êtes. Merci à Ozing Alina pour la prise de ville. Merci à Chateau Kolo, Maël Sadiki, Bapana Renedi. Et pourquoi pas aussi à Franck Stemai Dissouka. Comme d'habitude, je vous amène des invités du jour. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un en piano maquisé, mais l'homme de Pito pas les gens parce que il y a un tapito pas les n'a pas essayé mbote bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Devine, bonjour bande retour Africa Info, bonjour na maman si de Jiman Pata maman pasteur. Très bien. Na pesi mbote na prophète Emmanuel Dodi. Prophète Moïse Kabodi na Londres, en tout cas merci pour na basali nzambe nyo surtout ba Hollande biso vraiment. Na pesi ba mbote surtout mingi na yo moko na Divine donc Franck Stemai Château Massa Nabiso, Osé. En tout cas, merci Nabino. Na président Regan Ouazana Turquie. Ouais. Ce qui Grèce n'a invité. Santé, ça va, Ken Piana? Ouais, santé pépelle, santé ça va. Donc, rapena santé pena pépelle. Très bien. Alors, Ken Piana, au taki poto, au yé qui chasse au binabiso qui nati qui polémique parce que l'oko n'a mandé aussi la polémique. Retifement mouké au utaka poto pour kolobate que na uti poto. Au utaka poto. Batuaya qui manga na corona tout ça. Pourquoi on a mamoué au utaka poto? OK. Au yé au binabiso que to nati qui polémique parce que l'oko n'a n'est que la polémique. Dans c'est la polémique yango dans nation na moni poto na moni France. Na moni poto grand monde. Alors qu'est-ce qui fait que Ken Pianazo continue toujours la polémique? Bon, au moins, dans la message, mon avis, na otipoto. Monde a polémique, il y a vraiment. Ndenge zalaki liboso pena ko chauffer batu o lali o lamuki o yé pena ba polémique inutile pena nana besoin na ngote. Vous comprenez parce que ba polémique ya liboso vraiment et comme qui vraiment na niveau moko pena mabe. Et comme il y a des polémiques qui m'ont boyé, tu as des familles na kati. Neti nga eloko ezala swanga mingi na polémique. O esalaki na uti poto na bina dosé polémique qui m'ont muke. O komona ba polémique o yanga ezokendo la tati ba mère na biso ba fingama. Ba sœur na Angel Muswahili makize de bazo fingama. Donc il a préféré qui vraiment na dosé polémique qui m'ont muke na sens que nga na sala la polémique qui m'ont loyal. Na finga ba maman batute na finga ba sœur batute mais retour et la ngomo na famille na nga ezo finga ma vraiment na lobaki il faut doser ka moi muke mais au moni biso toza bateau déjà makila na biso kota déjà virus déjà polémique da virus wana ezana ti mutamela déjà drogue mutamela drogue pena kota na nzoto pona ko tika drogue mbala moko zo senga ba traitement ebele donc mana moni pena ba traitement o ezo senga pona zwa pour makila na ko ma laver na tika pena polémique totalement docteur o pena zo traiter nga zo kokana été docteur ana pena zo kokate donc ken yo pena na o tika no support da nazo lukana tika mais yango ezo zonga kaka docteur azo traiter nga po makila wana nyose sukwama nazo nga pena à l'aise docteur ana pena zo kokate prophète Dodi o bwa kaka wana o ko sambe pe pona yo. Non, prophète Emmanuel Dodi. Ako sambela kaka pona ngate ya sambela kaka pona congolais nyonso tu ya pa. Pona mamba polémique. Mais polémique eza mamba sambela pona ngate. La peu plus puissante que la guerre. Polémique wana yo créer rango et comme ba problème et comme awa site o balobi o kuna basali bo. Non et comme un problème plutôt pas les pena na mo mi benga comme. Est-ce que yo yebi premièrement na nous polémique e utana ne pas yemo ko nzambe nan. Andima sata zala na sepo polémique ezala na. OK. Polémique ezara yemo konzambeti na sata polémique ezati. Yo senga prophète Emmanuel Dodi asambela pona nga.
ponga na tika polémique osenga mama si deji mampata sambela pona nga ponga na tika polémique osengi prophète Moïse kabodi asambela pona nga ponga na tika polémique osenga bango te basambela nzambe alongola nguya satana wezaka na se Ken Piena, c'est bon, sautons alors. Tout changer sujet, on dirait yo pena on est polémique vie non. Mais na yebisio nguya o efanda na mokilo. Surtout nguya o amvutaka biso pena to sala ba polémique. Nguya o amvutaka biso to sala ba mabe, eza po satana zawa. Oh. Na se. Mais oui, yende fa longwa. Après biso to changer na biso. On a identité là que biso pena que Zacharie baba baswe, obima pena pas Zacharie. Wana grand prêtre. Ngana mwana Zacharie baba baswe na mwana pasteur Denis Les. Vous savez pas, Zacharie baba baswe fulinga Denis Les azwinga tyenga na chaîne. Pasteur amuneno alobaka vérité. Na qu'est-ce que full la masu na Nzondo TV. De wana baba père nanga pena na robo ya bango. Aloba vérité na nini? Mais yo habité que tous les pasteurs, un président Joseph Kabila, le président de la République, comme président honoraire, bango tout le monde bawanga ni balera mbongo na été pasteur ni na ko expliquer biso ke. Mais pasteur ali mbongo na été. Mais pas pasteur musu babima ki babi ke bazwaka maman en transport. Maman. Pasteur a monene nyosa ko bima lisusu. Ke oya zo mbongo pa président Kabila te. Toko banda ko expliquer bino na bandimi na bino tozala na bango na ba aveni. Ndenge bazala oyo kotela biso na bandako ngana fanda boy na aveni na biso mais na biso moko wana tokangama ne ba porte abi pasteur Sonic afuta laxi bango na vision ke to matato kita muto alega chef de l'état zaka Kabila ata to mati to kiti siko ndimi pena pasteur ateyaki bandimi ne ka pamba sans intérêt bon. Très bien. Alors, Ken Pianato évolué qui to ngana yo, Ken Piana problème nini na yo na baleki na yo peut-être que grâce témo. Problème nini à ça na chaîne na yo de fois tout le monde a ba image les kaka mais problème nini na ngwe ko komi c'est na niveau leki na simbi même mulanga bikien no bambo mulangi. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ah, merci divine. Ngaza problème na baleki na ngate ba grâce témo ba fefesiwa ba malika ba lorachou mais moni na vie ba ndeko belé biso ba congolais to nga reprocher ngana meka ko reprocher kaka baleki na biso basi parce que to so la kana bango moi trop en coulisses. Très bien ba yoke la nga penate na ça bango na bi bonsoir molimo ya courage divine yo lelo to ça no émission bando déranger na depuis 8 heures. Oui. Peut-être to sale am soupe 4 jours que rendez-vous ici matin mais aux ont forcé am sous to sale émission. Ouais. Mais baleki na biso mutu neti grâce temo premièrement grâce temo pose un téléphone que téléphone à grâce temo est comme opérationnel il faut te compter 17 heures da grâce temo na minute to sala na yo émission so ki 10 heures awa da grâce temo pongi na e bandine na 10 heures da la mukana ti 17 heures ngana expliquer ki na bi petite sœur awa au fongoli site si tu wana biso to senga bato ba s'abonner massivement aux petites sœurs na biso. Okay. Kotisa courage o Cynthia Kapasha kotisa. Kotisa courage o Aisha kwa kotisa. Kotisa courage ba bibi kapinga. Longwa na monde ya distraction. Très bien. Lelo bato ba distraire bino ba file lelo ba bandeko na biso ba César bandeko na biso mibalo ayo ya salite oh ba saka na bino ba bima na bino tenetinga déjà longo kasi nte nga na solo bananga en général na expliquer que c'était mon avis OK États-Unis def na OK États-Unis wana ozo pesa valeur ya muta aux États-Unis te ba mono na nganda point ba mono place boy ba mono na porte parole à Fabregas tout ça est-ce que oza sur un niveau ya kofanda ka msusu ba grand boutou msusu na ba porte parole mo boya sur Fabregas kaka mandefu na ye wana zotika nde pet bon wana kozala camarade na ye mais baza na ba niveau lisusu te ya kozala na ba vie ya ambiance wana il faut ko doser yango zwa musala na otanga na première position hein zwa musala na otanga na première position parce que yo ke date des États-Unis so ba bengi lelo confio ya mba confia ko yebi so petit nga ya rapide obengi we obengi jibe n'importe quel invité à respecter yo. Mais bana bazo ka te reproche na ndenga police yango na ye na émission ya Cynthia Kapasha o a travaillé très bien na meki ko reprocher bango en direct na loba na ngape mabete na fingi na ngape mutute na sutuka boy mabeko basiliki mabekoti na moni malika kuna pe asiliki lisusu ona
ngana pona ka ba invité na boya kotinda caméra na loba keno e ba invité o bokendo yamba ya basanze parti wana na lingite bona bo mais maman divine monde internet oyo toyela ka intérêt ou bien toyela ka intérêt intérêt yebisanga siko za musicien so za na actualité te yo lingi okendo yambela ngam so ba musicien abongo nga bu fonga lo ba nga tant mieux de ne pas tourner que tourner dans mon mo boy azani na actualité. OK, merci beaucoup ndenge yo moko compléter quand même parole. Okay. Est-ce que ta Franck a autorisé que n'importe qui mutwale kaka na nzela pour na zangi élément papa pardon comme yo kataka suki yaka na tuno makambo ba client suki zandeni est-ce que data na site na no ba sepela oya ba inviter bon sans impact siko yebisanga siko bazo encourager bino boluka ba inviter bien là c'est que bazo préparer moralement lobi ko longa pe film na film bokei ozape makambo parce que awa il faut okende ko prouver makambo ba l'action na film yango okende l'action libanda so awa soki to motiver o te ko luka ba inviter bien parce que YouTube etambola ndeni YouTube etambola na actualité to mona ba série mo boy mona net bébé ncho mona mo ya mukia kindoki tout ça bimina so mona na il faut kendo cheka miko parce que yaza na actualité voilà to mona ba série mo boy bouf petit mo ka uti go mayawa asalije concours a jouer bimi premier innocent abimina mwana na mbala mwa komi maka il faut ko luka ko tia micro OK siko déjà yozo senga oyamba pona moni a déclarer mingi Risi Matadien Matadien aza artiste musicien oyo ngai na manique de John toyamba déjà plusieurs fois yo polingo kendo yambaka muto aussi to kotisaki parce que actualité Matadien na fimbo si batu ba consommer aussi batala OK et yo zo luko yamba Risi Matadien déjà batu ba tala te ba bike émission Matadien si total ngo nan donc nga soki ba zo conseil na nga mabe ba zo ngona ba façon ba zo bon ngaza na nga bien na bango mais moi j'aimerais que bosso la bien parce que boza bandeko eza déjà famille non baza ba petite sœur nga kangla pe muto kanda mtema te OK wana ku wana na dana yebi keno pia na to ba kama mongo ya ba politesse tant so bon ba CPI tout to moni pe mongo na biso à Serge il s'agit donc de Céloscram pour a manquer respect dans comment manda chante pour biso na ko manquer ko finga makasité mais biso so to yebi ke mwana mke okolo bana mkolo te na biso na ba loi na biso ba bantu nde toza ba africain ba congolais alors to moni Céloscram ko cracher ko loba mabe sur nkumu manda chante eroyo ki ngosali oboni. En tout cas, na raisonner car clic moi c'est le ngaya yo mwana nganie ngaya yo c'est le skame nazala c'est le na kotika la c'est le bino moko boyebi. OK. Parce qu'on a des fois maka les mêmes joueurs Nathalie Impolitesse. Voilà. Ngaya yo mwana nganie nazala ka c'est le lelo na koma li papa biso nyoso toyebi. Na longwa wenge na koma kote pate papa na kozanga patience. Si on y a des artistes et musiciens, c'est le gouvernement n'a pas été. C'est le gouvernement et été. Artistes et musiciens responsables. Déjà, c'est le Babeng c'était. Oh, Babeng c'était Nena, tata ma passe. Tala, Manda chante as artiste, il y a félicité. Manda chante à ça succès. Na vocal mokora et bimise na wenge wana. Yango esala kombo ya Manda chante tilelo. Comment ben nkumu manda chante vocal moko ana dege sona achuba ngo songe penabo songa mbele nanto ka musicien moko te na orchestre mutasala vocal ya bongo manda chante sala manda chante lelo ozo mutu neti papa Lutumba tikeli bana oke oyebi bana oke wana zo pesa manda chante combien de contrats. OK c'est le manda chante par mois zo kata ba 6 contrats. Quand na kibana oke na yana batikela ya. C'est contrat mais babi aza mendiant asenga pe tout le monde sait les jeunes pas hier. Lobi aza nani? Mendiant. Mais c'est les jeunes même coup à la télévision quand émission on a le même yamu. Merci même ngana pe to ba mandia kutu batutolo babo. Kutu le sola ki mandia na ifala ki po soulever bongo pongana to ba mandia Frank Stema aza mandia Vincent Toulouse aza mandia Mumbai aza mandia Diaz Kavula aza mandia Jibem Piana aza mandia Kofi Olomide mandia Wera mandia mutu nyonso to asalaka na TV aza mandia bata matolo matolo yango to comme ça ki mandia yango na to comme ça matolo te mama soko za mutu ya manzo mandia te salaka ba émission ko boka batu te très bien. Bo sala ba émission bozoya c'est Apoli Lumumba RDC Monde
Tati c'est Pauline Lumumba so belanga ba équipement nyonso to ya chaîne. Asa c'est moko boye déjà pour nanga so bisingo weekend pe noza mandia osenga c'est Pauline Lumumba na ba même c'est bon. Na senga avec raison. Tala ba S10 ya boya tikelanga ngomi ba asombelanga ba machine ba en tout cas na boya via ki mandia te parce que depuis na banda musala nanga na lesaka bana na ki mandia na ki mendicité siko ya bisanga artiste nini o oloba ya za mandia te abete a disque boka libanga te total soki se leo azobenga afinga batu peut-être ba mandia po batu wana ki mandia na bango ezofuta que soki atole mutu akopesa po aza na gaz lelo se leo peut-être azotole nde batu ki mandia na esko azo forcer mais mutu apesa azote parce que opesa se leo po gagner bénéfice net nini nati se leo ata beti mutu matolo ndeni na minute mutu akabele te ha bénéfice ni na sima se leo mais manda chante so beti matolo ko simba parce que aza na chaleur ana charge ya bana oki Kenet yozano kunda yozano tapito pale donc oya Ken sko mutoka Franck aloba déjà tu yebi Franck nous a masana o ta beta masolo na liste qui mandia za pe mandia je dis pas le contraire on a contredire yote mais au moins ya ko kama mbolo bati mais tout moni que Serge c'est le scram a clashé sur Franck Stemai ko finga Franck Stemai que non bon baza ba pelisi moto bilo moi bon OK merci divino moni lelo c'est Léo c'est Léo na habité soki mutu na eza ba pese tout ça na habité c'est Léo Franck c'est mazale kinao ya bandal le kinayo eko dondo kana kombo ya bandal ye fo finga kande ba leki mususo yebite mais Franck c'est mazale kinayo yo azokola na misu na yo autanjila kuta ba Franck c'est mazale kinayo yebi à part que journaliste ya Franck Stemai Franck Stemai za ba talent belé Franck Stemai pas artiste musicien Franck Stemai avec ta drum très bien oyebi bon répéter na ba quartier na Franck Stemai azo bete ya bino drum yo oyebi Franck Stemai kaka Franck Stemai bon moni ba talent mutu ba bomba ngote Franck Stemai a grand coiffeur qui akata kasuki très bien koleka ba ya ebele kutu bakata na ba salon très bien c'est le scam yo Franck Stemai azo simbo mutu abongisa o ba série Franck azo arranger au penant TV tale longi ozala bimisa na longi obimisa lelo bazo tenga miso ba TV o komi okata na ba kovo po quoi faire abi azate pesa ta Franck félicitations que ba série aussi mbanga penant tete na ngezala ki mabebo ete o finga na leki na yo moko ya mabele mais osenga bana bandali babo ya fali oyo asala même moi ba action sociale fali o azule ki ne mani abi chez JDT ou meli trop poto mona terme soutien au kufa ya JDT okopesa ngata leki na biso emanite pona mouvement no JDT ozana leki na biso moko oazala kana kati ya mouvement emani okopesa nga ete tango fo waninga ko dai pa da kumuda biyaka mais tango fo azala ki déjà net libata e pa da kumuda quel piano s'il te plaît oh tango fo e pa da kumuda azala ki bon mais azala garçon moko courageux mais azala sans espoir qu'un jour mon apoto le lot tango fo yewana na Paris fallait aussi la tournée africaine tango fort batiki voyage aux États-Unis batiki tango fort maël ici là qui me fallait bête surprise mbala moko Paris ba chef Papi Kalombo bavanda ki wana pe madilu mais fali abengi masaboya siko yebisanga siko fallait ngoto obenge ka mutu mabe vraiment siko yo c'est Léo et moi toi chômage à longo yo c'est Léo ba vie na biso ba madilu ba kufa ba kinkester ba kufa ba pepe kale ba kufa yebisanga obenda ta musicien moko ata ba vie wana ba kufa na o eda ta musicien mais ozamuta liboso ya ko chambanga ya ko finga batu osala émission ngona momeli bangi ya numéro 0 keli katenda za momeli bangi ya makasi ken babiyo po meli keli katenda za momeli bangi moko impossible nga nasenga na batu muto ayebi histoire na ke ya monanga place na mela bangi haya témoigner soki nazalaki ka momeli bangi c'est un expliquer mon site au sala ça c'est ta Franck Stemai soki nazalaki momeli bangi c'est que Franck Stemai pas mela bangi poto fanda na pendant 8 mois place moko tolamuka tolala place moko siko makolo kuna banja tobeta ba makolo tokenda TV siko ye Franck amona place ngana mela bangi te c'est que ceux qui font qu'il y a des sabato te que ken amela bangi ceux qui pena amela bangi c'est que yé pa tozo amela na to bomba secret
Je vais t'informer aujourd'hui quand on a plateau. Je moi en France, je crois. Je suis en France, en Angleterre. Azo confirmé que c'est Ken a mis la cigarette, ma mélodie. Abe on va dans l'hôtel Tava. Non, moi on a quoi en ganda. Bon, mais la temps on a ba dia, na ba bière et tout. Na c'est Ken a mis la cigarette na bière. OK, merci. De un an nous na ba quoi hôtel Tava déjà na tikala ofandate. OK. Ka fanda mingi ba kwa maison bungu. Kitambo to yebi nango bungu. Na kitambo mutu na mutana kwa na e place afandelaka. Très bien. Ozo comprendre donc ibande kona biso salon les millionnaires ba yebi. Neti place to ça l'émission na salon millionnaire na kwa maison bu na kwa avenue banana donc bana poto ba yebi ke salon a propre ya bo salon peno etiaka batologie classique ya moi. Très bien. Donc oh lo bangana mela diamba ame maneka masumu pour rien. Bon diamba pesa nango mabete. Voilà. Ezate ke bato ba melaka diamba nde baza so bandoki no ba bandoki te. Ya bato bele peto beta matolo bana ba diambe mais mutu na mutu diambe simba kae mutu musupe diambe simba kete netinga shimboki na barana ngangwa lesti na nzela na ba shimboki bière na mela bière vin na simba ka 20 whisky na simba ka whisky te danga diamba vin whisky na simba ka biloko wana ndete yoka chupa nao chupa nanga c'est tout. Très bien. Yana ba se bela la majorité ba fio ba ça va miswa ba melidiamba. Ken you. Nazo bisayo. Ken. Nazo bisayo divine. Ken you luka kimia te ken. Nazo bisayo. Bando otanga ba combo et comme isu ba problème. Là je tiens à ça. Là tu sais nanga oyo azakwa imiter Zakari ba c'est trop nani. Na otanga combo n'était pour éviter les problèmes. Mais avec la marque taboye biba bobandaka ba cérémonie. C'est marque tabou je vous salue déjà. Donc c'est le rati ko ça biloko wana. Non, c'est le to komi ko lembae siko. Da to komi neti ko lembae. Depuis fait nanga didi kinwa nya boya ne ka baba mbongo neti ebeli ça c'est le neti liboma ya didi luka ozonga kaka mexen ko. C'est le komi neti liboma pour le sel mutazala tela mutema yewana. Vraiment. Très bien. Alors, je tiens à saluer José Mounouma, le plus beau, le plus élégant de la ville de Birmingham, monté ma maman Béni Penda Barcelone. Pourquoi pas Jean-Willy Kieba de Londres, José Nounoumi l'Esprit. Il y a Willy Mouchen, le seul code mondial. Voilà. Pour nous, besoin de tout, aux Congolais progrès. Congolais progrès et ça on a pour ba service tout aux a pour sa construction ba maçon ba rotunganda kuna aux a pour sa ba fille de chambre aux a pour sa nous on a pour ça est bonne en tout cas beau contacter Congolais progrès donc Facebook na bango ezali Congolais progrès officiel contact na bango ya Kinshasa 081 69 95 435 et puis avenue na bango adresse na bango na Kinshasa plus na Gombe sur avenue Colonel Koussa numéro na Gombe et puis na va remplir forest comme wana ka omo na wana et ça on a pour na contact pour contacter vite fait même si vous retenir numéro T vous pouvez m'appeler na ko Sabino numéro voilà nous continuons avec Ken Piana Makizembe l'homme de Pitopali Ken Piana oyaki ote poto au koma na aéroport batendre le micro obi moto esalami kuna na poto eza grave est-ce que nous les obeta na ndimi soute que nous les beta na Congo Ken Piana lelo me quoi dans Koraman Kofi Olomide a se décidé à bien obeta na Yuarina est-ce que ça va tenir bon nga pona nga na loba simba nango kaka simba mais aluka nde to solola tozo ba stratégie autre ça la pondule ane simba. C'est une stratégie, ba stratégie. Il fallait pas mettre na hôtel Arena, on a benga ki bino ba pesa ba stratégie. Y a pas non, fallait pour pas à salela ki mobali na nenga ba blague te. Fallait pas beta. Asala pena ki mobali ya ba blague te. Ya ba blague te pena ke non. And ABC pena ba fanatique na eke boya. Tu dis que boya conseiller beta mabazala mais boya asala pena ki mobali mais vient na mo pa mo konzi Kofi Olomide tellement zape papa ya fali pupa na mona moi chance za muke côté wana po ba warion ya fali pe ba ko soutenir na bango pe papa ya fali très bien donc côté wana za na moi 1000 chance mais ce qui Kofi ke ndaira ngulu ki aza papa fali te il ngaza moi problème lelo ndule eza nango eza nango ndule eza ndule puis
tu y que grand prêtre et grand chanteur Yambo Kanabiso pardon Basali grand prêtre et grand chanteur Yambo Kanabiso Bazanet fait rigola chair de poule alors Tomoni a proxy 1 million de vues Ezaki Ezala quitté sur total na YouTube non réalité de choses sur total vraiment Ezaki tu que view Ezanango collection grandeur artiste était mais ils ont une influence micolo ces derniers temps en tout cas ils ont pour la visibilité tout autant le nombre de vues mais il doit aussi 1 million de vues quel piano au cas qu'on s'est au bonnet tout est au monde qui on a YouTube bien on a collecté 1 million de vues fait rigoler après combien de mois quel piano donc on va faire loco avec combien de mois on a après 1 mois ok merci beaucoup sokotali na Chine okotika na ba site ya bato ya Chine mais na bisaka ona bi omoni ba site na biso ya ba site mo mayoto biso moko mona pe mutu mo ba simba micro net ngana yo to so benga pe ba star to ba site mo net mayoto soki otali na Asie bato pe na ba sala ka ba nombre de vie eza pe na ba asiatique parce que so otali mindele Asie a pêché ka mbisi kaka mbisi na ka boaki filet à bendi par jour ba sala ba 1 million de vues sur na 3 heures du temps siko ozomona te question yo poser nga ke ndeko na biso artiste musicien a sali 1 million de vues na espace à 1 mois botika koseka bandeko na biso ba artiste musicien ngai na koyebisa yo eloko yo mundela zo pêcher mbisi na Asie a posté na 3 heures d'ité sali ba 1 million 500 000 vues yo zo prononcer pe na munoko na oyoki pe sonité olobi artiste musicien congolais a sali 1 million de vues après 1 mois Ken piano ils ont nombre de vues s'il te plaît ils ont nombre de vues et puis mbongo wana a oli en autre copé son orphelin en paix sabato bazaki confiné et ça pour les autres confiné et ça yo ngo comprendre il y a ça fait rigoler yo ngo comprendre olobi mbongo dini yango ba kopesa ba orphelin mbongo wana ekoti ba vie nyonso ataki acoustique wana que nga na contribuer déjà na acoustique wana on a contribué déjà mbongo na ngai oh vu on a tali donc et kopesa bato ebele solution na makamna bino bozo seka lelo bande kona biso ba artiste musicien na sepela nango te kosika ba on ndeni ken bien non sepela nango te o sepela nango te poni non sepela nango te bon na la tsoka image oyo po o mona neti na kosa muta otika ko pêcher mbisi zana dimne ka so muta otika ko pêcher mbisi image oyo ya pêcher de yozo lingo ebisanga ke pêcher oyo alekinde kona biso na ba nombre de vies zela te yo lo binde kona biso Jésus oti ko sala acoustique ko 1 million de vies to féliciter siko pêcher oyo a pêcher ka mbisi et sali 4 millions 800 000 et 4 millions 800 millions de vies 4 millions 800 000 siko pêcher non 9 ans ça fait 9 ans fait fort balou ça 9 ans kasi yango na alobati siko yebisanga siko ba nombre de vie kutu ya ba pêcher ken piana po anika ko féliciter te mais au sana ngo problème ken piana aza artiste so tel na compte YouTube na ye en tout cas ba vue wana ba nombre de vues wana et ça m'a vraiment kala ça fait très longtemps oh pèse 9 mois pêcher a pêcher mbisi et ça li combien 5 500 000 vies. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais 1 million de vies par artiste musicien, tu connais à quoi misango à té. Ken. 1 million et par artiste musicien, c'est le retour quoi misango. Ken, pour nini yo kolo baka até que non voilà, félicitations frère rigole mais à la prochaine. Na félicite, c'est là. Maintenant. Que commence na ba vieux belé, c'est la moindre de choses. Maintenant ngana loba bande ko na biso ba congolais ba bi ko soutenir ba artiste na bango té. Na ko appuyer 1 million té ko féliciter 1 million de vies. Artiste et musicien sali 1 million de vies après 1 mois. Ngana yena féliciter ba fanatique na ye ba sali azo 1 million de vies. 1 million de vies aux youtubeurs. Et quand ça n'a bon combien? Peut-être $1000 et cocaté. Est-ce qu'on a 1 million de vies, on a peut-être $1000 et cocaté. Yango yo kendo sunga ba fondation. Ako ba ça ben bon. On est à distraction. Les distraction ni. On est à on a ce que bon, munoko yo beta libakupa. Quel piano jeune qui a fallu pour Paezo ya olobini pour nango. Allô.
Allô. Mais fallait déjà un générique Nezobima déjà. Tous les fanatiques, il a fallu pour pas ça déterminer. Que un gars, ils ont mis ma bouffe à 18h. 2 heures de temps, c'est trop. Il faut comme à 500 000 vies. Donc, si tu as déjà 1 million et quelques de vies. Au moment où on a artiste, il faut que le public il y a tembe. Public et artiste, c'est fait ça déterminer. Le public, il a fallu pour pas dire non. Bango va passer 24 heures. Et là, on a fait comme ça 1 million de vies. Après, il y a un danger. Chanter la victoire avant la guerre. Ben, fallait déjà, avant la guerre, il y déjà fallait un million et belé. Et là, générique, c'est là 63 millions de vies. Parce que mon ça a déjà un million de vies. Générique et école, album, il y a sous fallu, générique et école. Et ça a 19 millions de vies. Parce que mon ça a déjà un million de vies. Est-ce que après chanter victoire pour la fanatique qui n'est pas chanter pour la ça bouge pas et yokanate. Ça bouge pas et yokana yondo za awa na Congo oyebi français te yango zo ba ça bouge pas yokanate mundele na Paris azobi na ngoga neto vaninga na yo boy est-ce que non bokolo banani pena idi français te ngalo biboy mundele aye abina reloko wana grave tandis que là on a expliqué au moni Bercy mindele ba côté belé point na Bercy concert à Bercy mindele ba belé point ça les tonnes date poni no lo ba ça les tonnes date oza lo ba non pe oza l'aise tandis que fani na muto za na kati salle oh fani toni sa salle ana plein kake non yebisa yo tezela non yebisa yo sikoya omoni masolo ba tu ba beta kana ke ça les tonnes date ça les sala boy na mona ka dengulu mo boy ba fanda na poto hippopotamus na ngulu mo boy soki ya soki journaliste ba benga ke na soki ya tembo so nani comprenez ça nani wala ken journaliste mo boy saka ba analyse wana soki na poto wana o baloba ko nini Bercy tonda te wana ba Gauthier mascotte vient na papi Kelly ba tu baza ebele o ba uta ba Londres wana ba ya le même jour il y a concert pour pas payer ba billet. Tous les guichets, billets, tous les guichets billets zaté. Est-ce que vous arrivez dans un Gauthier mascotte à côté pour billets si là? Si quoi, billets n'y ceci là. Parce que herbolo ba concert a fallu et ton daté. Au côté on a n'est-ce qu'on a compris na raté. Bon mais la expliquer na ton daté. Vous pensez à raison et ça là qui est ton daté. C'est que ce qui est ton daté c'est que ba combattant sous ba empêcher qui ba ton il fallait qu'il ba kota. Objectif ya artiste et musicien ça ya ko teka ba bien na lobi boy soda partout objectif ya artiste et musicien ça ya ko teka bien nyo surtout ici la producteur a se retrouver to kenda na ba papi Kelly le même jour ba vient na Gauthier mascotte na ko bengea ba côté te ba bien fallait si la tous les billets si la massa na Shadrack a somba billet mais à côté concerté. Pour na des autres ba combattre banda a somba billet ma côté concerté. Ba tu aloba ko fali ba nombre de billets ba loba teka na kosaka. Fali teka ba billet nyonso ngana temo kile. To tambola boy to luka ba billet na ba na Londres place ba somba ba billet ba place ba somba billet te. Bolo bagana fali yango boka soni te ken pela me baba bato baba bayambaki contrôle avec ba chanson ba manus mettre qui ba bombe to qui ba d'essentiel mais ba wana ka ba fanwa ba bi que non ça bouge pas yaki esimbite ça bouge pas esimbate ndeni so otali ba image pena na kacha sale mindele ba wabina mindele ba wabina ka eloko mo boke esimbite oh esimbate na ona ndeni yondengo zabo epena soki ça bouge pas ebeti awa epesa kwa tanzo to malite zela allo Shadrack ouais boni nazandi direct na émission chez Frank Stemai na tourner lo moko ya muke bo excusez nga yo osombaka billet ya kota Bercy est-ce que o kota ka Bercy yango o ya fali non na somba billet à kota te mais o kota ka te mais osombaka billet. Oui. Voilà. Na moment oh ya jour ya ndule ya fali. Ngana to tambola te to lukela bato musu to sombela bango billet ba explication que ba billet nyo ceci.
guichet fermé même na sina que sika basomba ba billet ba douane ça mulungo ana billet de quitter quoi billet sila que au moins une semaine avant concert bêta donc ba créer ka ba place ka na se wana ba créer ce qui 1000 places mais 1000 places on peut ça même pas une heure ici. OK, merci beaucoup Shadrack. Pour batum susu bazo sala neti bazolo baloba ke na fali ateka ba billet muke ba billet mso tikalaka ya na sola na yo mutu tozaka na se place. Bercer là plus de 20 600 et quelques places mais à combien tu as presque 22 000 places non. On est à jaloux le quoi congolais bandi bango congolais c'est pour ça. Ah siko yanga na so informer divine awa na lobby naza kutuna muto na benga sombaka billet makota te yango na bina benga yo on est à congolais c'est da ju amutal ngalo baté le quoi congolais donc il faut qu'on critiquer et un marathon. Ah merci Shadrack, merci beaucoup. Très bien. Est-ce que OK donc siko omoni ba débat mususu to ngai to bando sala ngo senga na zala na potote wana lo bana jire so zala na bible ngo tela nga to tambola to luka place to zota billet to sombe ba na so ba goche mascotte na ba papi kel to zoate tous les billets sili siko mutu ateka ba billet ne nyoso tu e ba tu ba siko na ba émission ba sele ba calcul net ke non atondisa Bercy wana te eza ki mutema mabe yango mona ngazwa na so ko tout en sala débat ngote po na mona net biso ba congolais to bela liboma. Très bien. Alors que Pianazaki sur place wana il confirme que non ça les acquis to et tonda qui plein il y avait plus de billets donc félicitations le King Fally Ipupa Mobutu Aigle voilà Kenon Piana ndekona biso parce que la congolais Serge c'est le scrum azo Beta Zénith de Paris. Bon ben il loge pour naï. Siko bozoka musanga pena lelo komi nango kaka muta créer base bukomi osela ngo pe ba émission. Neti yo divine na qualité na yo. Osoto nanga ke selo il fa Beta Zénith. Ken Piana. Te na qualité boy be bisa ba émission. Non boy bozo be bisa ba émission. Maintenant boy yo tu nanga ke selo azo Beta. Pardon ngam nom de émission s'il te plaît. Ken Piana. Abimisi affiche au biso sotomoni donc yo qui annoncer on a ba émission to roloba nili ken pena parce que ako réclamer ako linga te na ba système au bolo ba que ce qui c'est le comme na ba niveau boy parce que abiki bino bolobela raete ko c'est là ba mangamna analyste alors to lobelango tel que sa chroniqueur de musique moi je suis chroniqueuse de musique alors to betango parce que abimisi maloba c'est Léo na zo ngona ti maloba passer mukuna kenga na afunda kabila na justice nga ya bisio maloba sele na zo ngona ti maloba pasteur muku na ba courage yana ke na ngendo funda kabila oh na zo bisayo donc il y a compétition de parité eza na ti pasteur muku na ndenga ba na zo ngendo funda kabila sko yo pena etange congolais on dit ma pena ke muku na pena ke pe afundi pe mais on peut porter bino boss la ba maseki c'est le azo créer base oye pozo tu nanga so ese le wa Beta Zénith nalobi boye ke ozomona mabeza wa ozokomi se mission ngoneti ya yonde mutana doit kolobate poze mission yonde ozo maintenant ça se va bêtise zela sikio zela kasi te zela c'est le wa tana nzela boye abeta ta en plein air ya ofele mutawatele mayo ka selo azate sko ya futa billet pe ozoloba pe to solo pe lisolo a bongo muto abeta en plein air batu ba yake parce que au quotidien na niveau que il y a place au mutu avant que tu afuta billet Ken Piana s'il te plaît respect on a empêché social nga yango pardon je suis une femme naza mwasi naza respect nanga besoin donc question nanga eza ngombeli te za avant mondele zelana na expliquer onami eza kana ba non mais pas tikelo ba Bercy wana ba Zénith be ba nino Beta eza ba non mais ba retourna yo na nu yela biso ba archive ya ba concert yo Beta dia ba sala mususu abimisa ba yela biso ata ba festival yo sala abimisa ba album a Beta même na lobi ngana zotu na yo na lobi boye ba tu na ye pona carrière solo na ye moko na osele wa Beta wapi avant to peso sala munene boye mundela retourna yo po mundela linga te pesa mutu sala moko boye oyo bazokwa na yo te ke yo tondisa ngo wabinde ko na biso Jésus
ata Matia Kiti ata je producteur à monene ndenge nini pour que ndobet ata Bercy obi ke ba pese Bercy te parce que ba senga ye ya na ba image ya Zenith abetaka tellement salampiaka Bercy déjà ba autoriser te nati sele azana ni concert moko abete ya monene na France ni concert moko abete ata na Afrique awa azana ngote mbala moko bosotise betage bo mbala moko na Zenith bosotise to ye moko ne mtalobi oh mais pour nani to sela ngo débat est-ce que boko tika te makelele na ya lobaki ana etika la kana epa na ye na mwasi na bana vraiment est-ce que yoza po ozalaka wana po na mutu moko to za po na ba artiste na za po na ba artiste nyosa to mais ngana ko ya te na sala débat que sela azobeta na Zenith il faut na zala fou faut na zala fou pona ndima que sela ndela wa pese Zenith abeta faut na zala pena fou faut na zala pena mo melibangi neti kelika tenda. Ah non, très franchement, alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour musique comme la kimia ken piano? Pour toi, on a posé la kimia, la tranquillité, la paix plus puissante que la guerre. Tout le monde a ranking, des problèmes. Tout on a posé fallait pour pas tant comme faire rigoler, la facilité faire rigoler tant comme il y a hobby no moni na kimia parce que musique est à catch. Eh fallait attendre ba kombo na nyoso senga. Au mona ki merci ba pesa fallait. Batinda soliste finga fallait. Et il fallait senga ki alobi to ko sa eloko nini pona ko sensibiliser population pona maladie. Atanga ba komba tout le monde héritier, ferry, nani. Au mona retour e la fallait. Ya wana bisa fallait na bi ola papé. Yo bisi fallait bo. Ala pa. Ah yo ba king bo. Na lobi boy. Parce que au moni ya tanga ba kombo na bango na ndenga bien. Bango ba yo bete sko retour. Ya na sa fallait ala pa na ekaka parce que ozoya koluka sur la paix pour yo kola na éducation. Baluka la peine mutu akola mal éduqué. Baluka la peine mutu akola mal éduqué. So tala ba retour ba bete fallait. Fallait ya senga c'était comme tout le monde. C'était ba comme ba jibe ba we ranson bande gone nyonso tu wana mais tala retour fallait aki uzwanga aki ozo. Ya mwana batu msusu baluka pena bango te. Tika bango un jour, ba za ba cours d'histoire ti ba maile kokota ekoli ata mwa muke ba comprendre que makambo to zala sala za ibuzoba. Très bien. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission de Jacques puis un moment de la fin vite fait pour te chiter. Non, moi de la fin na pesa merci na Yonanu, na pesa merci na Prince Yaweli, na pesa merci na Veluzambata, Adel Djoro Bago Danger, Placide Ebi au restaurant business class na Belgique wana Placide Ebi yo yebi. En tout cas, merci à Fafa Bokelo, merci na Adel Djoro Bago Danger, Sir Poli Lumumba RDC Monde. En tout cas, merci na Binonio surtout. Merci donc merci na Yope donc. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Alors Facebook officiel et à Congolese Progrès officiel donc ça Congolese Progrès ngondelo nina. Eza agence ya munene eza baza wana bana ba misala ebele bon bana misala ozana posa bonne ozana posa nono on se basa on le quoi compagnie quoi bando futa mo bata sécurité eza kuna donc eza danger. Eza danger te mais il faut qu'on yebela kaka. Merci beaucoup. Koyebela ndeni soutenir. Non koyebela kaka ko contrôler fonctionnement nango soki eza bientôt soutenir. C'est ça. Très bien. Merci. Sur le numéro contacté, on a 081 plus 243 81 69 50 95 435. Voilà sur Colonel Lukusa na Gombe, précisément dans Rond Forest comme on a sur le numéro retrouvé ma camouflage sur Yakomodis pour créer vos impôts à la bonne, ma fille de chambre, vos impôts il y a ta sécurité en tout cas ils sont là pour nous servir. Sinon merci à tout le monde qui nous ont suivis. Là j'étais avec Ken puis on a Pito Palais. Merci à Franck Temaï du Suka Ozengalina, Château Colo. Merci à Maïlé Sadiki, pourquoi pas Jean-Oli Keba de Londres, il y a Willy Mouchen, le seul code mondial. Et il y a José Moulouma, le plus beau et le plus élégant de la ville de Birmingham. Moté Maman Benipé à Barcelone. Moté Nabino d'ici là pour tout vous. On se revoit prochainement pour le même plaisir. Bye bye. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende.